La princesse, je t'aime. Lydia, je t'aime. Naïlelo et Panayo, Osenayo, déclaration d'amour. La princesse, je t'aime. Lydia, je t'aime. Naïlelo et Panayo, Osenayo, déclaration d'amour. Zwanga bien votre émission de Nevi Saramno Masolo Akati donc ndetuluba toujours favela sa muchachala dos kumeda de l'arta sauce à la poulanganda. Mais pourquoi sauce à la poulanganda? Parce que ici c'est Paris, lelo ndenge zaliwana to beta moi c'était parce que lelo tout ça pendant la sexy de tous les sexy, la diva, la princesse Mercedes Balobi Panthère Akosa, Chenille Longa Akosa, tigresse, Akosa, léopard, guépard, donc c'est un diva mais avec des griffes doux, des griffes qui fait pas mal, les griffes qui caressent, les griffes donc au sentir à ça un massage à Moutema, si vous se poser la question c'est qui, mais c'est la diva, la princesse Mercedes. Mais votre émission, le système gaya Mukusamboa. Les Kwakara des chiens. Pour donner expliquer à rapport, il y a un monde entier partout. Donc, le monde, il y a partout dans le monde. Donc, diva, la princesse Mercedes, tolela oya nanu, oya, ponga, nenga zoya wana. Ndungu, richa. Na baki nini ndungu balobi chaud dedans chaud dehors chaud partout diva poussa na koto po obi tango combien donogi mulunge chaleur de ouf. Donc diva la princesse 6 étoiles Mercedes bombe atomique ou bien anatomique? Bombe anatomique ou bien atomique? Bombe atomique. Dis-le bien, micro en zonga bien. Pour nga 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 mulunge nga longoli. Do mulunge ya kosakanate o ba bina nakini mulunge. Maintenant diva. En tout cas na sepeli ya trop kokutana no na kati ya Paris. Ba bisenga geno la diva sala ba course na butu. La diva, la princesse, a ça la course na butu. So lingo mona e faut kangaye na Lafayette, galerie wana Champs-Élysées. Na personne bonsoir. Bonsoir Papa Ross, donc Zwanga bien. Babio venza bien, Joya bien, na à Paris, émission est bien. Donc voilà, ça tombe bien pour Nanga parce que dans la promotion album Nanga, on a coûté vraiment la CPD, donc on a profité quand on a sa promotion album Nanga quoi la bombe atomique. En tout cas, on a senti que yo mo pe bombe atomique. Donc nega album neza. Biso besoin nga bien to si yo pe vrai. Ozanu ka soni boye. Tena banga parce que t'as ba défense va te souper. Na Afrique bana besoin ba mbo na tinde na bango na défense belé donc ba blo musu ko tiate hein. Dépense zo de l'Israël. Mais na bien pour to ke mulaite ba to comprendre bien que nana diva princesse bombe atomique. Osata moi elo mo boye ba yo kata moi chambre ba sentir niveau lyrique mo boye maka ba Sahara na ba pharaon kuna na ba pyramide yemba na modi enfin donc là imagine mon ya yo kaka donc ya yo mukusamboa ou bien bombe pour tala public peut zolanda ba yeba pena que non Isaïe micro yo Zonga bien votre émission de Nevi Sarabino diva yo akuta na micro zonga bien nenga ezala tige c'est ya na pe bambote Arisha ya na malili yo ndungu keno okuto na hinga mambo ça do atamo lo mo muke batu ba comprendre que non as artiste modèle comme salanga comme yo bomanga modèle comme salanga ye papas pianga bisou pianga câlin tiens ce soir. Embrasse-moi partout, mon corps t'appartient, je suis vraiment à toi. Yo ngande mon amour. Na pe ba gros bisous enfin na ngani so donc on a oyo et là on a improvisé hein mais la bombe atomique wozwango ba biloko asika mo nango mokolo yo kolinga ko donc kozala trop tard.
basi bakangi fungola ya motema na ngai banjelu bakena fungola kode komi verrouillé. Je préfère être une femme avertie. Nabana zwa surprise na vie nanga. Maopi, wapi princesse, yajo. Wapi bienvenue Lisette. Lisette. Nabanga nazana matembelo se. Alingi bolingo sincérité. Mokolo yo kolinga kazanga. Nakolinga na yebae. Nami bongisa. Tango mosusu keke panazana motoyo azo patiente. Ye azo zela. Babenga ta ye monsieur. Ngape nazo luka. Babenga ngata madame. Babenga ngata madame. Donc madame la princesse. Ok bino yarana. Babi, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Parce que je suis avec la princesse et la divine. Donc ma solo pena ba diva. Nabia, ba voix oh tout oh ngana yogi lelo surprise. Mais kala kalo yo ozalaka wapi? Ba chango manobe donc on a parlé yayo. Po mukusambwa depuis mukusambwa ba 10 ans passés ba 11 ans habité ba neni mais obunga na ba voix onyo sto bombangwa. Bon, papa aussi moi vraiment ndengeza ngana cette carrière na trop de noyeb sabatu na cette carrière na soukous na ibali mingi na mairie du nord na ibali penanti donc vraiment à propre album na albeso moko sambo ezaki soukous et tant la sepela qui na sala rumba producteur na sepelate donc tant la sepelate on avait des problèmes tant la procès tout ça donc c'est pour cela que je parle même pas de l'album de Moko Samba tout ça donc la sala qui rumba donc le rumba c'est l'album au moment dans la bombe atomique. Cet album a pris du temps, cet album a fait 6 ans. Pourquoi 6 ans? Parce que moi, il faut comme là, il faut botter. Moi, la bloc avec tout on a quatre, par exemple, quand déjà c'est peli, ne moi pas c'est pela. Là, il vient de le boucler, de bazar, bah c'est pela. Na kacha bongo, bah yo ka princesse, ayo ayembi. Na kacha monde to bah de démoniato, bah c'est pela. Princesse ayembi. Là, bah c'est belé, tout bon autant. Princesse, je le palmier. Princesse nebi oyembi. Na stala ki ba masolo na yo, na landeli na fouiller, mais nebi te na zomono. T'es pas plus dans le style congolais, non plus un peu Miss Elliott, Patra, donc au niveau section, au niveau binela likolo moto, ngana banga, na vi moto so ezaki moto, moi amene ngai perception. Parce que yo vraiment style musical na yo, façon d'attaque na yo na ba Congo na. Ozaki na ba batumo zo Hollanda ou bien obimino ka na ndenge na yo. Princesse, diva. Naïf Sarabatu, par exemple. Naïf Sarabatu. Tu sais que c'est cuisson. C'est Alinga Pembe Chero. N'habitez pas mon amener niveau sexy. Parce que yo, et ça va maïnini. En fait, l'estime musicale ça a beaucoup été travaillé. J'ai un grand prof de la musique française que je travaille avec, Philippe Vanderbos, c'est mon prof. Aïbisanga Lobi écoute, on a essayé un peu dans la musique, on a congolais tout ça. Il y a beaucoup de filles qui chantent. Il y a beaucoup de filles qui chantent. Qui ne n'empêche pas, hein. Quand on parle de la musique congolaise, il y en a vraiment des belles voix. Bientôt, de toute façon, on a fait une beauté, bien. Donc, on a essayé un peu de travailler style on mélanger opéra, on mélanger le style les belles pour découvrir bablo nanga, tabago talango, pour moi on a pu bablo nanga, nanga sexy nanga, yanding nanga la taka, la messa nanga, nanga blo comme coussé, et yanding nanga do na sana. Mikolo, excusez-moi na Congo, Mikolo, ba sexy wana ba do mo nanga soke bimi kaka sexy, ba tu vas allergique, ce que yo yé sexy, plus que sexy. Au bangate ke ba Congolais pe mo ba ko fâchilé ok ah. Pour ça, nous sommes qui sangani. Il y a l'igimba. Je suis l'enfant d'Afrique en fait. Mais ce que tu dis que l'enfant d'Afrique, pour Talara yo, vous êtes déjà l'enfant d'Afrique, mais nous avons banga qui n'a section yo, vous êtes camerounaises, ça aussi et ça là. Ah, Nani, il dit pense. Je l'ai donné mon cœur, je l'ai donné mon âme. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné mon âme. Après, tu veux quoi? J'ai dit, chérie, je t'ai donné ça. Oh, après ça, prends-moi ça. Vraiment cadeau. Elle chante très bien cette fille. D'abord, Diva, gros bisous. Prends ça, prends cadeau. Nabi, nalo basounini. Bacho dedans, na bacho dehors, bacho partout.
Donc il y a Rosamba Kutu ezalité mais na senti pena que non du Congo. Moi na Congo masolo kati. Mais est-ce que ozo bangate bazaiwa bayamba sexy na ndenge moke allergique. Pour bon bala bat na ba parler hein. Na pesi na negrita mondelendele mbote place azali double fois championne. Donc il y a bigé mais bon bala bat na ba parler. C'est vrai bana Congo ba joba bang na bango te ba mpe ba bang na bango te. Princesse a copine na bino, a master na bino, a tante na bino, a ya na bino, a chérie na bino. Donc bang na bino te za latana ndena lataka pona kolikoli mi libanda na Congo vraiment na kolikoli mi libanda ba libanda na kola na latana ka bo mona pe mokosamba ça fait presque 12 ans yango yo banal bon bébima na ika toujours sexy kara. Donc za na imiter mutute andeng na. Donc ça n'empêche pas que na kana ka musique na ika sa musique na la sabino mo muke on ga yebi po nga fa na lo ba na yebi belete nga na mwana ndaku na banya na mama ndaku na yebi belete mais na s'intéressé à la musique depuis enfance. Ma mère c'était une chanteuse, donc je parle encore de ça et je parlerai de ça toute long de la carrière nanga parce que sa référence nanga. Ma mère c'était une chanteuse à l'époque de Mobutu Impère Batobe Bayebi. Bon si vraiment pas story c'est émission qui pas na yo donc c'est comme tu na suspect quoi. Pour na déranger peu Batouté, na déranger peu galerie te na yo mo répéter. Est-ce que on peut permettre biso to lando na cha chance Elisa ndengo zo tamula tamama no to pose quoi moi 2-3 questions de temps en temps. C'est ça qui quand même les arrêter parce que oui. Mais il y a arrangé le monde robeto pe mara paparazzi. C'est ça quand même les arrêter parce que eux ça va polémique et ça qu'on a inventé vu moi comment quand na to kutana te. Donc ça fait 3 fois yango oyo c'est toi la princesse Mercedes number 1. Qu'est-ce que tu nous promets? Je promets qu'il y a des belles choses, non promets carrière dans des bosso parce que nous on a basé ba association, il faut faire association pour aider bande on a biso manunsia on nous là par rapport tout ça quoi. Et puis voilà pas parce que je coupe pas de paroles parce que là pressé aussi langa mais biso de Rolando te oui ndengeza ah so on entend la mine na nini na château oyo ya chambre. Je parle des châteaux parce qu'en fait ba œuvre d'art ils a papa marque nanga la blog nanga nazo bimisa après album nanga naza na marque cosmétique nanga na bimisa Mercedes number 1 et puis no bimisa la Cassandra Berlich ba bijou bo mona kala mité quoi. Attends o bimisa produit cosmétique expliquer pour Mikolo comme ba système ba airbag il y a pesa ba biloko ba orange F5 il y a ba fond de thé ba rouge à lèvres ba biloko wana number 1 et puis Cassandra Berlich vous ba bijou ba biloko quoi. Manager Kalumbo babi na Sud Africa na pesio ba mbote place aux Ali et puis mutunanga na kacha ba Suède Prince Monzale Rigo Mambasa Nadège Monzale bino nyonso na pesi bino ba mbote et puis bomoko ya mboka na minicho tozana Ranger Smith El Mundo masolo ya kati mais princesse yeyo tokomeka kolanda landa yo po to kengela befeni no atomique toki ozo sala la bombe atomique befeni no zo sala na ba dégâts zo sala na kati Champs-Élysées ngala moni siko na ko moi calme na kolata manteau comme ça tout malibanda tout me rolando tam que tout na tam 2-3 questions parce que le bi maman na yemba et puis bon voilà toi na moi 2-3 questions mi kem que to ko tuno sur l'album. D'accord, mais on va pas prendre trop de temps. Non, non, on va dire on va congolais mango ba bien mingi. Tu vas mon ko inventaire mon cours. Ça fait 3 fois. Ba ko tanga awa ba zo interviewer nga ça ko to ba ko. Il fallait azara na port de maillot. Mercedes la diva. Hier à Zalaka na Champs-Élysées. Ici, c'est Paris. À suivre. Chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Favelas. Voilà, t'as la photo là-dessus. Votre émission soit bien. Nous avons Diva Princesse la Mercedes Babi 6 étoiles. Donc nous avons à Madrid. Nous avons Chacho Pipo de Madrid Babi Tinto de Verano Masolo à Madrid et puis London Babi Inside Masolo Kati na Château Rouge Martin Sentiment. Mais obligé El Mundo. Na Bossani question na mon fait na Diva question na Bossani. Na kitana pucha. Diva. Venez, s'il te plaît, question moi Souka. Yaozo question moi Souka, s'il te plaît, Yarana. Donc Nabia, excusez-moi, tonga toka bwana. Te. Nabia, tonga toka bwana. Namona batu pe bazo lela kaka. Nabi la diva. Noko ya mon lobaki maman mna za ki chanteuse. Oko pesa so komona
pour ça que na tche barrière na bi gozo ke na yo mais maman zaki chanteuse nani wana na rolo batem on est maselo tosé la émission basi mabato tu on comment assister parce que on a 5 à 6 émissions ba linga ba yeba boye bana binoka donc nga djembela na sima batute na bibinga mo lokola moyi lié bora yo la bibinga mo lokola moyi yo ba secret les toi mais ce qu'on a yo ba momia parignon so mbote hein na pesi bino tumbote merci pour la Château Rouge Loris la congolaise ya pepe akunzi bobo sanate bino ngoyo donc Miss Lolo quoi donc yo moko yebi ngo Miss Lolo ma ministre donc yebi ngo donc talaka donc na boité na ba sambi vrai chéri bana kin pe ba ko sabino tenena sera bino toujours ba vrai chéri hein et abino donc na boité ba vrai chéri za bango mais curiosité moi yé Mikolo to comprendre souté ba vimba est-ce que ya yo ba 3000 € peka ou bien yo peka ba 3000 hein pardon Mikolo ero mika ba vimba ya yo boye na est-ce que senga na kota moi 4 ya yo boye ba 3000 € kaka nazala kabo de o eza original o fali aloba na lobite ke bato oba na tuna po Mikolo e komi kaka ngai siko oyo ya sexy oyo eza original question leki makasi des na ngo simple de expliquer bato ba yeba moi bato bacha ba biloko ba mona nga procès c'est à critiquer biso nga na loba nga vérité hein na loba texte bato batie ya ndeni mais so nga nga au final moni original te eza ngo original ya kande basala au niveau na mona niveau ki lolo Ferrari hermo mindele ba tuna tronga pena bino sa moi curiosité na tuna po diva niveau section zo ko mema bato atambinzo ngo les chenilles les plus longs sotali zèbre otali tigresse otali ki côté ki panthère donc des fois te ya on nga na tuna mo eloko wana mais na bi yo ozara pe na binemi côté ba musicien so ya kini wana ba chanteuse po bino ba seza na ndule ko po bima ne ti ndenge masoleza o mo ozana binemi ebele o pe na binemi te nga na binemi te pona na muto kokani onga na ngomona te ka kokani azate quoi donc nga na nga mingi ba star ba américain na linga ba tro ba Beyoncé ba minimi yo ka ba binemi na ba Madonna na sisi na nuti ba binemi na yo ba to lingaka wana binemi na yo na sisi na unte si ça te na nemité donc mutu na mutu azan style musical na ye a on mema quoi donc style musical na nga na rumba na nga ba bengo black love ça vient de l'écriture parce que album manga mutu na komi en donc l'écriture est là bo yo ra blo mo na onde na yeb ça qui tout à l'heure ba blo wana ka on hein yango kate kati nabi votre émission zonga biende na lobaka andungu ezakoya masola kati donc en tout cas na otikayo na yo kalbo mwana comme ça to bengana to mengo sa émission to éclaircir peuple congolais pardon tout à l'heure j'arrive donc ba fa na nyo so mbote bato ba komelanga surtout dans chose à lettre moko tu Mikolo bana na check ba blog na internet princesse tu étais partie où princesse elle est toujours là elle est là mais cette fois-ci je viens avec l'album Bombe Atomique bo banga te na tie ba rumba bo ebinga mingi na nga muto ba sukus mais na tie ba rumba pe pona sabino ke na linga pe musique ya mboka na biso na ndenge pe yemela na ndenge pe binela na yo ko service sabino na ndenge wana quoi ya ngona sebino ba vrai chéri na bossa minote sage palmier toujours n'attend ba playboy de Bruxelles bino nyonso donc bozé belé donc ça mani otanga na aussi ça té donc la pesino ba gros bisous ba chéri bien Ranger Simit balo bio mkolo monde il va bien mkolo monde on moni moi tam sona kela na sombi champagne na Château Rouge bossé ba ça avantage yango na comme kima mais mkolo monde na ba ras ba vite okanga yo donc ils a 4 émissions ba kanga la chance de bon na ba émission kokani mais ya ka boete ya to sepela bo sepela bien donc pour ça que moi na bino de comment na bino sepisa bino yango Zonga be wana bomoni que non votre émission de Nef Sarabino bilora kati manager Kalombo na peso mbote na Sud Africa ndenge zalaka toujours et puis na peso suba mbote na londonien les plus suspects balobi appel masqué il y a Switzerland na peso mbote Guité GV na peso mbote Babingoma yé balobi les napolitains suspects tozo ba Roberto Cavalli to pesi mbote to pesi suba mbote na yé moko Martin Santima balobi mokonzi
mokonzi kuna na Château Rouge. Et puis votre émission de Nalobara toujours Ranger Smith El Mundo, le monde lui appartient, le monde est à lui. Et puis la Negrita Balobi Mondelendele, check check check. À suivre.